breaking news, nayebi ete boza vraiment ebele ya kolanda breaking news oyo bafrançais bazobenga nouvelle en bref. Na sommet ya lelo tozali bongo na Texas kuna babokende priere moko te ya Walesa, parce que Walesa aza nganga azali moto ya misala mabe ayekoloka. Bokende ba priere na ete, c'est un sorcier, c'est un nganga kisi soko okei na mwasi na bana etali yo. Alors breaking news na biso ya lelo, moto pamba aza kongela na Manchester alobi a partir ya lelo bato nyonso to asongisongi bameka kotia so makolo na shop te po kuna ezali esika bana kongo bazolia bazosomba mpe mpona kokolisa nzoto. Breaking news nazopesa merci mingi na Edith Lufungola na Paris, parce que wana mwana ya kimafiki na lemba série moko na vanda mpe kuna. En tout cas almoni mosala nazosala sepeli nango mingi atindelinga ba Carlo Pinoteri ya Mokoto e na Manchester Rome Bianco atikali te alobi pasta lokola breaking news esimbi talaka yoza Didier Forme alinga golf ya General Stone. Merci mingi Rome Bianco. Batu awa bayeba ke libande ezalaka kati te, bato bazobenga mpona mabanga na kati ya breaking news, mabanga ya te, mais topesaka merci na baoyo bazosoutenir mosala mpe bao babundela mboka. Alors breaking news alelo titre na mwa monene yali Koko Bokul, papa Koko Zoba to Koko Wemba azali kaka profiteur te mais azali mpe faux mutu. Alors na Jean 17-12 balobi bana ya libebi, bana ya libebi eza na bato mosusu babotama nzambe deja ebandeli ya mokili aprepara bango mpo bazala bana ya libebi. Alors awa tokolobela mingi na Bokul parce que asali ba dégâts trop, asali ba désordre trop. Et puis nakopesa bino susu révélation pourquoi Nyakos lengansi ayembeli nzembo ya baprofiteur. Alors nalobaki ete mosala oyo tozosala ezali bapaster nde po basala yango badekotika na banzembo batia yango na epoke na biso mpona kosauve bato, parce que Yesu na epoke na ye azali kotambola na babara na bakartier na bacoin kokutana bayanki kotia baosango malamu. Donc ngai vraiment etant que yanki ya kala, etant que saper ya kala, je me vois vraiment impliqué na kozongisa bapapa Wemba bato wana to babunga nzela na kati ya nzela mpe bayamba Yesu po Yesu akufa mpona bango. Alors bien beaucoup elaki mifite na babengami na isifi bayesaki kaka mapeka, donc bamvena ndeka moto bayemba babengani ye. Alors babengami lokola alaki deda mpo mapeka akutani na garçon moko Antoine Kofi Olomide. Alors batebele bate conflit ezaka vie beaucoup na Kofi, parce que vie beaucoup la tenda motema mabe oyo Kofi Olomide ayenga papa Wemba grave tango babengani ye na isifi aye kosala biba na musika abandi na vestima ya soki vangu Kofi ayeli forme ayeli na banzembo mère supérieure anibo mata ya banzembo wana nyonso tu ya mère supérieure banzembo wana nyonso tu yali na nzembo ya Kofi. Sikoyo ye alingaki Kofi abatamaka ye ayembaka apesaka Kofi elomo te. Je crois mama Kofi mama ani akenda ntina molokai koréclamer la droit et wankovia azwaki chance aye kokutana na King Kester akokoyebisa koyemba. Donc problème grave bawelela bango na Kofi alike Kofi alevandikaka badroit na ye, parce que vie beaucoup aza kobenga ye koyemba te, aza faux chanteur, mais lelo Kofi aleka wemba na koyemba, alekai na kolata, alekai na nyonso mpe aformeko aprouve ke otiaki na kale nzoka ngai nazalaki eloko mutu nazalaki na eloko na kati na ngai bakokobundisa ngai te. Ndenge asala na Nyakos, ndenge asala na Kofi, ndenge asala na Kester. Alors Kofi alela ye to alakisa ye abimisa banzembo akakopesa eloko moko te. Toyokoma Kester emenea kwa mama King Kester
a sauvé 2 fois. King Esther a kimisa vieux beaucoup King. Nicolas Sissé a yesu na Paris a niatie. Ya mwana na motema lukunya wana nyonso akoki kosipote ni Koffi Olomide ni Niakos te ni Kester te e aye kokuta sikoyo na modobi Jean-Paul Mofere aye kopesela nzembo boyebi na nzembo yango tokobanda banda na le jour J place Vendôme Lembena tina 5e arrondissement donc vieux temba aza fond mutu temba aza profiteur aprofita na bato wana nyonso tu alors eyokopesa etanda eyokosala conflit po asala video azalaka ayokosala video oyo aye koloba copine passagère bozomona motema mabe ya motu tata monene lokwa bongo aye kosala video ya bagere na copine passagère nyonso tu wana mpona olasanite ya mabe na ye parce eyanka solo soki mpo obimaki to okishaki okobeta masono wana te po evre yanki alobaka te makambo asalaki alors toyomona susu azalaka demo alingalinga te il faut abuke abenga biso mpo todélivre parce que aza disciple à Satan aza danger public Koffi ayenda ye me ye kutu aza kopesa King Kester aye biso boyemo fo mutu King Kester jo mobiala modogo abalukela bango afrena Koffi abima me aleka ye azalaka bebenga ye wankodia faux chanteur Koffi aleka ye po koyemba profiteur il faut oye abadélivre tala combien de bagere yo obelisi tala combien de bato yo osali tala combien mabe yo osali tala combien yo osali ya mabe donc ntango bazobenga profiteur c'est-à-dire odétruire trop osali d'aventure ebele ekomi na ngonga oyo il faut tika sinon liwa na yo ekozala bien te alors toluti koprouve na bino ke aza kaka fo motu te nazali mpe profiteur parce que aprofita na banzembo ya Koffi aprofita na banzembo ya Kester aprofita na banzembo ya Niakos nzembo oyo baprofiteur ayemba yango Niakos atia Koffi parce que Niakos atiaki bavoi ya ye otiango nsima e na nyonso wana il faut azala reconnaissant parce que soki akutanaki na modogo te soki akutanaki na Niakos te soki akutanaki na Kester te na Koffi te belelo aza ndenge aza te alors azali un danger public azali mutu amemi pédophilie na kati ya communauté mpe azali mutu oyo soki abwaki yo vi na yo ebele alors vie wana partout bokomona ye bokangela ngai ngai na pasteur nazobimisa biloko oyo nyonso tu mpona alingi ye naye nadélivre ye aza vie na nga tosala bamasolo nabetisa ye baconcert nazala producteur na ye mais vie adétruire communauté na niveau moko ya mabe adétruire bana ebele